faire soso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodoter? Alors monsieur Papi pourrait être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Des journalistes, message, je crois que c'est un message moko kaka. Il y a tous à la bomoko. Tous à la bomoko, oyo monsieur l'abbé outi koloba, l'unité. Babi ke na bomoko nde toko na lisanga nde toki ko sala eloko malamu na lisanga nde toki ko longa. Yango message za ko passer na peuple congolais ezali kaka tous à la bomoko. C'est vrai que ba tendance ezali opposition majorité, mais ceux totali na kati na opposition na kati na majorité, biso nyonso tozali ba congolais. Donc étant que congolais, nakanisi que ndenge to vandaki na Senko to solola, yango pe lisolo le fait que continuer bolingo wana tozalaki nango, yango nde toza ko senga et continuer, yango pe tozali ko remercier pe Senko na ndenga sangisa ki biso bana Congo pote to vanda to trouver solution pour na mboka na biso.